Nous les bêtas qui on va confondre. Notre-Dame du Congo, le sacre don de grâce ya mokonzi azali na yo. Abénissio yambo ya basi banso. Notre-Dame du Congo, le sacre don de grâce ya mokonzi azali na yo. Abénissio yambo ya basi banso. Abénissi pe Yesu mwana wa yo. Sainte Maria, mama ola ezalaka libandela, esikawa, na bileko biso seko. Amen. Sainte Maria, mama Nzambe, sambela po ya biso basuki. Maria alisako tondi kasi ya mokonzi azali na yo. Abénissio yambo ya basi banso. Sikawa pe utambo eleko na biso. Sambela po ya biso basuki. Sikawa pe utambo ya liwa na biso. Amen. Bienvenue à Zat. Muki. Sikawa pe utambo ya liwa na biso. Amen. On a rythme à prêtre jusqu'à aujourd'hui. Amen.
Tokufa. Mboka na biso moko tomonaka mpasi babetaka biso bagage tosuka ti wapi tozokende na bango wapi tozomona mpasi biso bakongolais tozomona mpasi nzambe asala tobunda bitumba. C'est ça justement, il devrait se répartir dans des paroisses. Dans MONUSCO, non.
biso oyo bana Saint-François de Sales na Kitambo Vélodrome makamango to bandaki yango normal to bimi ti poto zo itinéraire ba pesa biso to bimi kana bangala boye to kutana forte résistance to bandi lo sambo place wana to fukami to bandi ko sambela ti leki moi 30 minutes boye à toi tu bouger qui les soute pendant que tu as qui on a koyemba kaka kokumisa nzambe abamandi obwaki la biso bagaz on a sikoyo eye ko perturber biso puisque ba jeep eye ti ba bwaki e kotiti na kati église na kati ya paroisse donc yango wana tozo vraiment tozo regretter fort mboka na biso finalement tozo ebate finalement na la police na armée baba congolais to baba congolais te ba mona pasi o to ba mona te mais en tout cas biso tolobi boye biso to ba chrétien to sali bana mboka école za biso nzamba pesa biso yango to ko lembate to ko landa toujours mot d'ordre te na libération totale à mboka na biso j'ai dit bon biso toza bato ya Saint-François na kati ya Kitambo awa ya solo to sambelaki to bandi mes bien to silisi to sali ke poto bimakaka na bangala wana en tout cas babwakeli biso ba gaz moko okutu babwakelaki biso liboso wana ezalaki bien mais o babwakeli biso en tout cas elekaki makasi mingi to yebite bino boza bakonzi ya mboka ya solo mutu misusu ezaka alingi kobunda bazopekisa ye batikaka ye nanu batala tia kobunda mais mutu misusu abundaka te mpo nini batiki esikoyo abunda bakonzi na biso boyokela biso mawa botika biso tosala marche botali soki tokosala nini toza na minduki te toza na eloko moko te oyo ekoki kosenga ke bino boya kodéranger ya solo tosali losambo mpona tosali losambo mboka mobimba pona bitumba pona kimia pona nini bokoki kotika biso bakatoliki kimia te po totambola en tout cas tosengi mokonzi na biso ya mboka botia biso kimia totambola botala tokoboma bato te tokosimba mabanga te eloko te tokofinga pe te yango wana nasengi vraiment général numéro 1 Kasongo papa sunga biso toza na besoin totambola tokofinga te tosimbi minduki te tokobuka eloko ya mutu te napesi bino merci ça dit que oyo tosala oyo eza constitution yango monde lobby constitution lobby ke soki mboka ezo marcher bien te congolais nyonso ana na droit ya kobima ya koloba pe ya komarcher bino ba policier oyo ba futo $55 équivaut à 45 000 francs et 80 000 francs oboti 9 bana okobokola bango te tozo marcher pour na bino mais bozo permettre bobeta biso ba gaz général Kasongo yebango ke oza rwandais to congolais o wana bobat bo taki wana eza ba congolais oza na bana oza na ba cousin oza na bana mais boye bango ke wazabanga esukela mabe bino pe et que si vous avez ma bé, vous avez minduki si c'est comme mundela sala bombe et comme mamoki mombate boy bango déjà boko beta bobo mito bimi bobo miti boko sisa mais mingi ya lobezate boko kima bagba sugende na sengle ya boko kima boko yeba Bonjour. La marche d'aujourd'hui pratiquement étouffée. La population n'a pas su marcher, il y a eu des coups de gaz lacrymogènes. Comment, quelle est votre lecture en voyant tout cela se faire auprès des paroissiens? D'abord, la population reste mobilisée. En dépit de la répression, il vous souviendra que dans cette paroisse, il y a eu des blessés graves le 21 janvier. Il y a eu même un décès par balle. Cela n'a pas dissuadé ceux de nôtres à répondre nombreux aujourd'hui et à prendre le courage d'aller sur la rue pour manifester. Nous savons aussi qu'en face, il y a cette répression, mais c'est une épreuve de force. Et je crois que ce qui est important qu'il faut retenir, c'est cette détermination du peuple congolais avec ces interdictions aussi bien illégales qu'inconstitutionnelles pour exiger le respect de la liberté dans son pays. Et donc dans ce combat,
Je crois que nous allons le mener jusqu'au bout, jusqu'à la victoire finale, c'est-à-dire jusqu'à ce que la volonté du peuple soit respectée. Vous êtes acteur politique de l'opposition là-bas. Pour perturber l'Église catholique est quelque chose d'inacceptable. Ce qui s'est passé hier est à la fois une entrave à la liberté religieuse et une entrave à la liberté, une violation de la liberté de conscience et d'opinion. Et aujourd'hui, nous assistons à une entrave à la liberté de manifester. Ce que nous pouvons déplorer, c'est que justement, ce soit le pouvoir qui, lui, instrumentalise les forces armées au service de sa politique, au service de ses intérêts, contre l'intérêt général, contre ses missions constitutionnelles, à savoir assurer la protection des biens et des personnes dans notre pays. Et cela est en soi inacceptable. Peut-être la dernière question. Jusqu'où iront ces marches? Écoutez, nous avons dit que nous voulions les élections, nous nous y préparons, nous, en ce qui concerne l'alternance pour la République depuis 2016. Nous sommes prêts pour aller à ces élections, mais pas n'importe lesquelles, pas des élections organisées, tropicalisées pour consacrer la fraude. Nous voulons des élections qui soient libres, démocratiques et transparentes, et nous exigeons par ces marches le respect de la feuille de route que nous nous sommes donnée lors des négociations à la Senco. Et cette feuille de route doit être respectée dans toutes ses dimensions. Et tant que cette feuille de route n'est pas respectée, il n'est pas possible d'envisager une élection libre, démocratique, transparente et inclusive. Et par conséquent, nous continuerons à manifester et à opposer notre résistance à ce qui est aujourd'hui une dictature militaire qui est en train de s'installer dans notre pays. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Nous, avec ceux qui étaient devant là, on ne se communique pas. Nous, par contre, nous sommes la mer, on peut peut-être vous dire. Ceux-là, non. Légitime, nous voulons que dans ce pays, on puisse organiser des élections conformément à l'accord que nous avons signé. Nous voulons aussi, par ce fait, manifester notre attachement à la liberté dans notre pays. Et cette liberté, forcément, ne se donne pas, elle se conquiert. Et donc, nous sommes là dans le cadre de la paroisse avec tout le monde pour le dire haut et fort et montrer à la face de l'opinion nationale et internationale que nous sommes engagés pour cela. Est-ce que vous pensez que votre voix sera entendue? Parce que la souveraineté appartient au peuple, nous pensons que cette voix sera entendue. Ceci n'est pas seulement souhaitable, mais c'est aussi la voie que nous empruntons pour l'avenir de ce pays. La souveraineté appartient au peuple, pas à un individu, pas à un groupe d'individus qui l'exerce dans son seul intérêt. Donc nous sommes là avec le peuple pour revendiquer, pour exiger que cela soit respecté. Nous pensons que ce le sera.